Les sixième partie, tu aussi m'a poigné l'élo. Voilà, sixième partie, on a toujours parlé sur la sorcellerie passive dans les sons. Wow. Nous avons la sorcellerie active, conscient et inconscient, mais nous avons la sorcellerie passive à travers le son. Nous avons et ça, par définition, et ça, tout phénomène étrange, tout modèle maléfique étrange, toute alliance étrange, toute sacerdoce étrange, oyo ememaka destruction pe chaos na kati ya vie ya moto. Bisika kindoki eza kosala okomona moto pour vivre une vie chrétienne épanouie et kozala passe. Omona zo sambela mazana bitumbe bele olie abika mopepe ya bolamo nzambe abana ko bika kaka mopepe bitumba parce que ezane le mariage. Ozana mariage moko ezanga kimia ezanga bum 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 asimaki alobaki kimia ezate ya première bénédiction nzamba pesa abato zambongo ti première bénédiction nzamba pesa moto comme on la paix yo so matani ko bi je vous donne ma paix je vous laisse la paix je vous le donne pas comme les mots la donnent so moni oza poursuivi ainsi ça oza poursuivi dans mascarade balala kona ba nyau balana kona ba lion balana kona ba mpuku balana kona ba serpent balana kona ba tiba minjo frère mo ebisika papa na mona ndoto na obeta carte na nino na chat hein chat papa chat nyao abi na obeta carte ya mongo na nyao tangu na le nyao na gagné ye nyao abimisi mongo na sima na ye na feste na ye aye ko pesanga na bi ya on a un fantôme, on a un vampire, on a un monstre, attaché là yo, on a une présence étrange. Ya noto wana eza délivrance pour na yo. Nzamba otaisho que non, oza bitumba makila et sengelito sunga yo. Rêvez votre lien de naissance. So monu olotaka mingi lien de naissance ta yo. Bisiko botama. Hey, yeba kozana bitumba attaché na katia makila. Blocage au sein de miracle. À chaque fois que l'ipamone zoya, au moins l'ipamone ekei et l'axi papa que ozana bitumba molimo et sengeli oluka mosalanzam oyebi makambo asunga. Voilà, merci beaucoup en tout cas papa Fomwa Milelo na dimension moko donc comptabilité et merci nous d'abord nous va tambo et pour rien parce que mami alibota wana eze akokangama. Tantôt lelo yo oza non dokité. Mais ce otali 3 décennies ya ba parents na yo okomona moko kati na bango amna ye parce que makilo za nango eza makila ya ba arrière grand-parents na yo eza makila ya tata na yo. Alors qui était ton père? Est-ce que qui était aussi ta mère? Est-ce qu'il avait une vie accomplie? Est-ce que vie n'est pas possible? Est-ce que atamula kina nzamba sala kinzamba sora sala kinzamba te yeba ke so bani ko sala nzamba okozwa bitumba pe kotika ya omoni satan continue pe ba sala nzamba mabe oyo ba ko décourager yo afin que ozonga na modèle établi ya libota na yo bitumba nde angwana bitumba tozana ngolelo ezali bitumba makila makila oyo tamona nzoto na yo. Je ne crois pas que ça makila à Yesu. Mais ça makila ba parents pe ba rien grand-parents na yo. Très bien. Ceux qui ba linga ki nzam, ceux qui ba sela ki nzam, ceux qui ba sala ki assurer mo sala nzam, yo peut komona o forcer te makamanza bezala automatique. Mais ceux qui ba bundaki yeba ke yo bunda ko leka ba. Parler du son et ça qu'on parlait également la généalogie. La chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. De Dieu, merci beaucoup. Nous avons entendu de partout dans le monde. Vous en Europe, vous en Asie, Amérique, Océanie, tout le monde est en Yesu et vous avez malam nakati mission na biso parlement céleste. Awa sika Yesu alobaka.
et si gars lola et misana ko yanola biso pe potali ça ce qui est profond et caché et bibliothèque ici biso que il est le rémunérateur de ces lignes de recherche. On a pas conseil nabino, un grand merci pour la critique, pourquoi pas, et un grand merci toujours pour le message, l'appel. En tout cas, on a besoin d'encourager Moussa Nzambe ou toujours continuer naïe, toujours terme surtout banda qui est sorcellerie inventé. Voilà. Tout ça qui n'a 5e partie, balobela qui sorcellerie, il y a pour. Ah, tout le monde a tellement qui trouve ma casse, merci à Bandeko, beaucoup maki, beaucoup mantaki, beaucoup bengaki, et il y a moins d'année sur le Tozala. Tout le monde a vu sur la biso pour boire mon kilibé, vous allez bailler colonner. Voilà, je suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, Papa Miton Kassama sur ce plateau pour la continuité toujours les autres. 6e partie, la biso, il y a même thème toujours parler dans toujours sur la sorcellerie. Et Nicolas Bandoki Bassam pour l'homme de Dieu. Non, faut voilà, mot d'abord. L'union to lingi binomi. Oyebi mission à Jésus-Christ sur la terre, Bibelobi, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Sur l'église, tous wana misala moli les autres continuent à régner, mais l'église tous a déjà affaibli, tous a alourdi, tous a makamususu. Voilà pourquoi mon règne à Satan et ça ma casse. Yango nzamba tili biso à travers ma message puis à travers ma prière à ma casse to sungaba nzambe pour misala mulili et fukama misala ya Jésus-Christ et to maman. Voilà. Yango na lingi to bonda liboso avant to yo kamalo banzambe. Éternel oyo yo lobi dans les derniers jours ils seront tous enseignés de Dieu et comme Yahweh Yomoko otangisa biso toza na kati école na yo enseignant par excellent eza Yomoko te ya biso lakisa biso bisiko to kangamaki pe bimisa biso na kati ya captivité na kombo na Yesu Masia pambola auditeur pe auditrice ba spectateur pe ba spectatrice bato nyonso bakolanda biso à travers maloba oyo et ça va y a libération et délivrance. Na combo à Jésus-Christ au hasard pourvoyeur et rémunérateur. Il y a bâtonnion sur la confiance. Il y a un Zambé Tolobi. Amen. HP Média, je vois derrière la caméra Blaise Mavoum ainsi que Charlie Kanga. Image pour le montage ainsi que tout le monde, maman et papa Amani. Merci beaucoup pour la soutien à nous toujours et pourquoi pas à la celle qu'on appelle Blessing Casemiro. Et Bika Malamba, bon guérison à toi. Merci beaucoup ici na notre sœur depuis Espagne, à Péchiomboté, maman Indrid Motelo et pourquoi pas maman Landrine Kakala na Belgique. Bamote bien na Nzambe nyonso surtout oyo boza coaché branché sur cette chaîne pour na kolanda série. Il y a ba message il y a thème sur la sorcellerie. En tout cas, vous avez belé makasi ba maman et ba papa et pourquoi pas les hommes de Dieu vraiment Nzambe a pambola bino pour continuer toujours et biso ba tout la limba liboso s'abonner sur cette chaîne EHP Media et l'autre ça la 6e partie mais zonga si la première partie pour me comprendre malam banane introduction si tout comme les loyo landa malam parce que message au thème toujours sur là et concerné bisonioso et parfois tous arabando qui te baraté les tinema toujours sur la makati na sika yango alors l'homme de Dieu boni sala tatanda désolé. Oui, ça va par la grâce de Dieu en tout cas tous se maintenir et tous a toujours une école wana tata aza pour faire vomir biso toujours ba message pour na kusunga libota ya banzamba na mukumba nzamba pesu ya kolandela ba voilà donc toujours c'est très bien ça veut dire oui que ba sala nzamba belé ba bundisi ba âme oui ba te belé ba jui dégoût na ya kosala makambo nzambe à cause ya mosala nzambe moko apesa qui est confiance maman ozo pesa muto confiance oyebi muto na molimo te tout na d'abord tata tout Nzambe, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux conduits par le sentiment, au but de la sémence à mabé et pour attirer pour couper dans la salle à mabé. Et donc au coup dans la musala malam, on n'y m'a pas douté. Kaza musala malam, nous avons Satan qui déjà mabé liboso na yo pour abébi sa destin na yo. Mais yo mutoza na kondima, zala toujours connecté na Saint-Esprit a continué le bas ça ya malunga. Oba ko sunga yo pe ko mona solution na ba problème na yo.
Voilà, merci beaucoup. Alors, Tomeka pour démarrer. Le autre parler, 6e partie. Aussi, voilà, 6e partie, Nabiso Tozo parler sur la sorcellerie passive dans les sons. Wow. Nous avons la sorcellerie active, conscient et inconscient, mais nous avons la sorcellerie passive à travers le son. Nous avons par définition, il y a tout phénomène étrange, tout modèle maléfique étrange, toute alliance étrange, toute sacerdoce étrange. Oyo ememaka destruction pe chaos na kati ya vie ya moto. Bisika kindoki eza kosala okomona moto pour vivre une vie chrétienne épanouie et kozala passe. Omona zo sambela mazana bitumbe bele olie abika mopepe ya bolamu nzambe abana ko bika kaka mopepe bitumba parce que eza ne loko moko eza pour empêcher à expérimenter bolamu nzambe. Yango na lobi l'une de pires des choses qui peut arriver à un homme et que cet homme soit en cage sans pour autant le savoir. C'est-à-dire, et l'oko ya soni, et l'oko ya mabe, ou et comme la kamutezarani, moto yo bakangiye, azana kacha njungu moko boye, ana kacha prison moko boye, azana kacha cachot. Comme monsieur ça tu parler mieux sur la notion à cachot. Ndeni Satan a même ma prison. Je comme moto azana kacha prison, mais a niébité. Azo monde l'ensemble, azo lukanzam, mais apparemment makambezo comme sous ma baie jusqu'à tel point que azo ni malisu sunguya nzambete. Or spirituellement basi ba bomba moto oyo nakati ya prison. Voilà pourquoi nguya makila et landaka. Tokotango d'abord na Lévitique 17 le verset 11. Yo to zananda ko zo vérifier en haut Lévitique chapitre 17 verset 11. Yo kama kambi belobi. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est grave. Babi hein, âme ya moto et vanda kana makila na yi. Donc Bible eza ko enseigner biso que vie ya moto eza na kati ya makila. Et bato pe batangi médecine bakoyebisa yo que makila eza liquide moko vivant. Eza à travers makila nde ememaka oxygène na kati ya ba poumon pe na kati ya ba porte nyonso ya nzoto ya moto. Alors lokola makila nde âme soki sikoyo outi na libota ya kindoki ya makasi yebake âme ya libota wana eza embrigadé. Âme ya libota wana eza kokangama. Tantôt lelo yo oza nondoki te. Mais ce otali 3 décennies ya ba parents na yo okomona moko kati na bango âme na ye parce que makilo oza nango eza makila ya ba arrière grand-parents na yo, eza makila ya tata na yo. Alors qui était ton père? Est-ce que qui était aussi ta mère? Est-ce qu'il avait une vie accomplie? Est-ce que vie n'est pas possible? Est-ce que atamula ki na nzamba sala ki nzamba? So asela ki nzamba te yeba ke so bani ko sala nzamba. Okozwa bitumba pe okotika. Ya omoni Satan continue pe basala ya nzamba mabe oyo bako décourager yo afin que ozonga na modèle établi ya libota na yo. Bitumba nde angwana. Bitumba tozana ngo lelo ezali bitumba makila. Makila oyo ezotamo na nzoto na yo. Je ne crois pas que ça makila ya Yesu. Mais ça makila ba parents pe ba rien grand-parents na yo. Très bien. Ceux qui balinga ki nzam, ceux qui basela ki nzam, ceux qui basala ki assurer à mosala nzam, yo peut komona o forcer te makamanza bezala automatique. Mais ceux qui babundaki yeba ke yo bunda koleka ba. Parler du son et ça qu'on parlait également la généalogie, na arbre généalogie. Omoni beauté ya nzete nyonso ezaka na kati ya misisa. Soki misisa eza malamu
nzete oyo ekobota bambuma kitoko ba fleur nango ekozala malamu ekozana betape ebele mais soki misise eza mabe okomona même Yesu atala nzete abite nzete elakela mabe parce que misisa nango ezalaki mabe. Parler du son toujours parler na tant ya personne pe provenance obi na molimo eza biloko bibale ekanga mutu eza likambu ya temps pe likambu ya mouti ya provenance yango mona déjà l'être humain existe déjà depuis le ventre de sa mère. Yo bani ko exister tant obimité batebe bakasa mwana existaka tango abimi na mokilité mwana existaka depuis le ventre de sa mère a existé déjà. La personne verset, je vois verset. Jérémie 1er verset 5. Yoka makamunza bazoloba. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui, Sengo, pour Jérémie, Nzamba yebaki Jérémie depuis libumu ya maman, a consacré qui et là ici, ce qui Nzamba consacré depuis libumu ya maman, yebaki ki ndoke ko consacré. Et on a une appel ça maman conseil sur au commune zemi. Initier moi na aza libumu au Seigneur, moi na aza libumu ayokaka. So yebaraté. Bah initier ka moi au Seigneur si moi yo mo juste moi loba cher Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Consécration et bandara libumu. Bah tu veux pas que sa consécration, je suis moi na botami des pasteurs, moi na botami action de grâce à côté. Ceux qui ont gagné déjà zem Lucas offrande il y a consécration. Bah consacrer moi na depuis libumu. Ceux qui ont na zemi Lucas consécration parce que la Bible dit que Jérémie azalaki consacré depuis libumu. Omoni moi na za consacré depuis libumu. Tanga zo bima na mokili azamona lipamboli akotoni samana nguya molimo centre. Mais moi no aza consacré na kindoki depuis libumu akobotama akozala mutaba souci akozala mutaba kanda esengo ekatna ekozalate. Pourquoi il y a un modèle maléfique naissant? Obi likambo makila eleki likambo ba démon na malédiction. Makile landaka. Makila yaya oko découvrir que makile landaka. Na beto mo seulement mukia makila. Oko tala na famille Abraham abotami tate Abraham ndoki ya monene comme on est terrache. Vrencho na comprendre ka te poani basala nzambe be ba bimaka mabota ba mondoki. Vraiment. Bondoki tata ya Abraham terrache Vrendoki Kadiam Pemba ya solo yango ekosala que même Abraham po akutana nzambe zaki na retard ayeko yeba nzambe na retard na 75 ans donc na 75 ans tala mutakoli pouvoir wana eza ko pekisa ye asalini ayeba nzambe. Abraham oyo nakati na ye aki na semence ya tata bango. Premier semence à tata bango parce que ndokinyo ça sera muta lokuta. Très bien. Abraham akosa. Abraham abotibana. Première généalogie ne Isaac pe akosa. Isaac abotibana. Première généalogie ne Jacob pe akosi. Akosa. Jacob abotibana. 12 bana ya Jacob. Bango pe ba kini lokuta makasi bazwan de ko bango ba tekai. Batini message. Bango kosa. Ozomona makila ekoki kolanda 3, 4, 5, 10 générations. Ce qui motomorota a telemi pour arrêter ango. Yango tolobi, les lions que tu ne veux pas tuer te tuera. Le problème que tu ne veux pas affronter t'affrontera. Imaginez OK Zamba, okutani face à face d'un lion. Yebisa maman papa, osani, okima mbangu ou bien okobunda. Est-ce que solution ça okimamba? Okimamba te lui a prêt pour déchirer yo. Mais Sengel se défendre. Voilà pourquoi
nanzela ba prière pe ya orientation to sunga ka ba se défendre que o comme pe na famille hey famille nga pe na ye ko bebisa modèle union s'établit ba alliance ba vœu ba pacte sacerdoce union sokindoki ya makila ya ezaka facilité donc moi basala nzambe belé bana nzambe belé basuka na nzela parce que bitumba makila ezalaka bitumba moko ya makasi yango tolobi oyo au traité te hein bitumba papa bino au traité te ko se retrouver na vie na yo o pe a vino au traité te et ko se retrouver na vie ya bana bitumbe elandaka makasi. L'impact du son sur la grandeur spirituelle est même plus profond. Nguya ya makila Satan yebi nguya makila yango alandaka biso wana ozana makila nani makambo ozobika ba malade ozobika d'étape difficile ozana ba problème oso bani ko beta même mutu solo mutu même ba pasteur ba lala kana bango sina mona maman ozana ba problème ay ko betela en fait lisolo pasteur c'est Allah li nabi maman lisolo wana ngana kokate mais ba pasteur muso ko sina ko na kokate mais muso ba ko biso to bonde là alors quand ça na don wana te à travers même le mariage hein obi qu'à travers le mariage mutako côté na alliance akindoki ya famille à balini nabi à travers le mariage yango soko lingo bala ko bala moi cité pour ça qui tok pour ça mafuta oh ça les réa munene ko bala mobilité parce que azolo français qui tok you know me you know I'm from London you be hey mobilier ndoki ya luko ye ba makila nini bano boko bota ba ko refléter de makila wana. Alors ceux qui maquillent ça délivré te bon d'abord délivrance hein ba te ba lukara parce que ça va préparatif à mariage à milai mais ba ça va préparatif te makila ndenge nini to moi bana nga ba refléter image nani ba ozala comportement nani et c'est ba ko ça no bulu ya makila tata bango ou bien ba ozala lokoso ya makila mama bango ça makambo batika famille nyonso ya olingo lingate famille nyonso et ça un modèle établi hérédité et cause la kindumba et cause la lokoso et la basi mususu basale po bala te na famille na bango soki yo balié okozanga kimia il dit comme makila okozanga kimia parce que ba esprit wana et bana ko réclamer na ebi tant na bako kola na kendaki ko linga cher moko na lingi mwasi ko ba linga basi mais na yeba ki te ke sero yo azaki na bitumba makasi makila tata ya sero abota bana 7 filles na molimo abala bana na nyonso siko imaginer so ke ko bala mwana mwasi o tata na bango na molimo si abala ye ya ato ozalaki na mbo okosala nini okiti ozanga kimia okozanga esengo. Pourquoi? Parce que mwana mobali wana na famille na ye batia ye semence mabe na kati ya sexe soko ke ko bala ye ya akotonda yo te okosala nyonso ekozala ngo nul nzokande olukaki délivrance à makila te. Voilà pourquoi message ye po ngana yo toluka délivrance à travers les sangs. Au coco hérité le cœur dur. Au côté de maman, ça me tient à ma casse. Yo peut couper me tient à ma casse. Au coco hérité orgueil. Ba parents ba ça le fond nous ming. Ba mona ga bango. Yo pour porter ma kila wana. Ozo mona tendance wana. Ezo matakati na yo. Au coco porter parents ba ça ba souci. Sur abandi souci awa. Yo bota tant ba ko ça la souci yo za la quitter. Mais parce que botami na lignage wana makila, au mona pe botami, ozaka mutaba souci. Et oui tu vois. Et oui ça makila. Ceux qui ne makila vengeance c'est ça. Ceux qui ne makila sorcellerie c'est ça. Kobanga teya, o kito mata, o koloba en langue, o parler en langue, o chanter en langue. L'esprit wana et ko démêler o ki ma langue te. Na plus exemple moko. Je exemple. Totangi na Genèse 49. O komona bazobe tabise Moïse azal Lévi. Or, ba Lévi nyonso bazalaki na semence mo ba ko troubler bango. O ba bundisa te. Ezaki 1 colère, 2 cruauté, 3 méchanceté. Moïse a coûté un zam face à face. Abani ko le langue. Ce qui Moïse a péché aux prophéties. Non, autant qu'on a prophétie à bon côté. A ko beto
les solo même les grands-parents mais molimo wana makila wana ba levi etika kieti et réclamaye jusqu'à tel point nzamba ici Moïse loba maeko bima colère kindo kalibota wana telemi et le yo kolobate allez beta mai beta tanga beti tata lobi hey le colo saliboye yoko kota li sosute tala muto zala ki makas un puissant homme de Dieu Ngouya ya makila et réclamer et arrêter vinaï. Ce que tu ne veux pas traiter aujourd'hui, c'est retrouver dans la vie de tes enfants. Et c'est très très important. Voilà pourquoi Hébreu. Non, tu pas verset big papa. Parce que même la Bible, parce que tous ça témoignage que Ngouya makila za makas, Hébreu 7, verset 9 à 10. Bible bien. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Et ça n'a pas été ma famille, mais ça peut ça dîme. Nandira makila. La famille Abraham, Lévi va se sacrifier à Gaï. Va payer les dîmes. Imaginez ce que famille Oyo et ça qui makas. Famille qui makas o kita o mata bako sacrifier bana lokola offrande na Satan. Si ko soki bana Oyo ba boy ko sela Satan ba luki ba sela nzambe bako bika bitumba makas bitumane wuti wapi parce que libala moko e salama à travers makila. Libala makila eza libala moko somo parce que Satan a yebi ko sambela ezalaka libala otokota kana Yesu. Siko po libala na Yesu ebima et comme réel, il faut libala o basana makila esalini esila. Ce qui est silité yaya okobondela oko sala nyonso me ko mona oko tourner kaka sur place. Pourquoi? Parce que problème à makila eza ko perturber yo. Quand tu pêches, tu impliques 4 générations. Si tu as Kindoki, à cause de 4 lignages, 4 générations de Makamouane. Quand tu es sorcier, tu l'es pour 4 générations. Pendant que tu prières, Nzamba que tu es sorcier. Vous êtes sorcier. Natuni menaza sorcier ndenge nini. Makila. Tato abota kinga. Grand chor. Ngape na molimo nazaki grand chor na bako boma na bako sabilo comme mabe siko pondo ki aboya zo délivrance et sengeli révélation nzamba révélo et sengeba l'action ndeli babonde laka contre sorcellerie ba sala nzambe belé ba yebi makambo te ba ko bisaka bonde la makamba vivre ngote na zobeto li solo o na vivre o na bikanga moko na nzela ki ndoki na nzela makila nini ozomona. Et ça n'est pas papa et pas maman Bino. Oh, et ça peut se répéter dans la vie. Beaucoup de nos enfants, bazo répéter histoire maléfique, Yamakila. Histoire y a échec, Yamakila. Histoire y a instabilité, Yamakila. Histoire y a célibat et stérilité, Yamakila. Nino zombie kalelo. Voilà pourquoi ceux qui nzambe atini message et zaponayo. C'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis sur l'histoire négative dans le son. Très bien. Bana nzambe ba vandi sami kindo kamakile vandi sibang. Yaya, obi ko sala mona nzambe za facilité hein. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Faut longa d'abord bituma makila. Faut longa ba géant ya famille. Parce que mon nzambe apotami pour konza famille. Donc pour konza famille okonza na mbongo zo opesate na mbongo zo tindate mais obana okonza na molimo pour konza na molimo faut d'abord kata ba alliance wana ba ve wana ba pacte wana o salama o ba tika lokola nyona makila o ezo réclamer yo pe bana yo mona ba tebele sur lui qui délivrance de comme c'est bon et comme bien Satan va nous réclamer sur ban faut le rappeler délivrance ya ban. Voilà pourquoi makambo yo est vraiment important. Isaac na Jacob bazalaki incapable ya ko arrêter écoulement satanique à travers les sangs. Ezaki ne écoulement moko Abraham akoka ki angote
Isaac a kokaki angote, Jacob a kokaki angote. Au comment la famille Abraham bana nyonso liboso ya tata na bango. Bazalaki bénité na papa bango. Na peu exemple, je exemple. Ismaël azalaki moi liboso ya nani? Ya Abraham. Mais azalaki il pas moula papa na il était pas béni. C'est Isaac nde azalaki bénédiction. Soko tali Esaü azalaki première mona ya Isaac. Mais apa mama quitté ne connaît Jacob nde apa mama kim. Soko tali pe Manassé azalaki premier mona. Mais nde konaye Ephraim azalaki place. Soko tali Ruben azalaki premier mona. Mais soko tali Joseph famille wana ezalaki na modèle moko makila oyo ba ko permettre te bana liboso ba pamba oza mwa liboso bana liboso na famille ba vivre makambo moko na zo biso ko mwa liboso ezana combat mama so oza mwa liboso papa oza mwa liboso oza bitumba benga ngato sola na sungao na za mwa liboso na salabu 15 ans il y a servitude 15 ans il y a prison non luka délivrance ya nguya makila ya moi liboso moi liboso ya ngomuli Satan alingaka ba liboso te na pourquoi parce que nzamba yebisaki Moïse bana liboso nyonso ya Israël et sengeli bazala consacré à Dieu. Waouh. Le corps apparent na biso basambela nzamba malonga te bayebaki makambo te ke bana liboso nyonso et sengeli bazala consacré à Dieu. Alors le corps basalaki angote kindoki et consacra bana nyonso a liboso ya omoni bana liboso babika ka bitumba moko. Très bien. Ya koleka. Pourquoi? Parce que bitumba makila elandaka bango. Car la famille Abraham na quelque chose bitumba makila e bakolanda ke basi nyonso oyo famille wana bakobala bazaki na problème ya grossesse. Sarah azaki na problème ya grossesse te aboteka mwana moko. Kaka na lignage wana Rebecca pe mwasi ya Isaac akipe na problème ya grossesse aboteka mwana moko. Rachel kaka na lignage wana aki na problème ya grossesse abotaka Deban. Ozomona problème ya makila eza problème moko eza ko perturber ba géant de la foi. Problème makila et perturber même ba pasteur. Au moins un pasteur va aller sambela zaka muta makasi na prière. Les leçons au tali ba pasteur rebelle sur au tali bon ezaleli et saleli na dégoût makasi. Oh pasteur ou pasteur. Et ça faute na yete. Quand quelqu'un est en Christ, les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais tu vas maquiller si elle est gagnée. Ah, ya. Oui, ma camozo le matin. Il y a un Saint-Esprit à bien. Il est arrivé à Rabbi Makambuya et Batama. Ya. Ce qu'on dit, c'est pas bien en initiation. Et si c'est le côté. Par contre, et que Sungayo po Obunda. Parce que on a appui. Comme il y a yes. Et comment personne m'a cassé pour salini au bundi sanguya kindoki. Amen. Un bundi sanguya échec au bundi alliance au basala. Voilà pourquoi bananza me tellement mal enseigné. Bakanisa tel voilà yemi Yesu Masia et sili nzokande et bandi. Place bande parce que tant yemi Yesu Masia l'esprit on a bitumba makila wala et kolingate au servir Yesu. Ko service et moi na misabato bako bundi sayo. Voilà pourquoi il est très important nasima ko yamba Yesu. Luka musala nzambo ayebi makama molimo s'il te plaît. Très bien. Surtout makama kindoki biso tout hein. Tote ba famille biso oui ba lignage mo ma bé. Solo salité. Même Yesu avant ba beta lisula Yesu na Bible hein. Na Matthieu 1er au moins ba lui beta lisula makilane d'abord. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Pérez, ainsi va la vie. 14 généalogies. Pourquoi nous obligons à makila? Parce que makila landaka. Oh zobi kalelo. Est-ce que ça dit pamboli mais ça bitumba? Si les habitumba, il y a que nzamba tel mission na kata famille wala pour ça nini pour si bitumba libota mais yo mo okuraté dans le bagage seul tu ne peux pas te sauver seul tu peux que te détruire aux en a besoin en moto à raccourcir yo chemin ko sambela yamba na belize basala 40 ans Moïse a coûté un nzamba il fallait d'abord 40 ans à délivrance na yemo fait que moi ça bonne délivrance pendant 40 ans. Mais délivrance, t'as envoyé et c'est la quitté. Ah, même si on a Israël la délivrance pendant 40 ans.
Donc bitumba ya makila soki oyebi yango malamu te okosambela tango molai okomona insulté jusqu'à tel point okomona ke basala nzambe basala lokuta te bayebi nde notion wana te bango mpe bana besoin bazala enseigner hein. C'est très important. Le basala nzambe bali enseignement te balika alléluia yamba kamata zuate eza problème makasi. Alors na cité problème o elandaka batu na nzela makila soki obotami na makila mabe okomona nini? Premier problème, capacité de voir sans pouvoir réaliser. Nzamba ko peso ba promesse belé mais po bika ba promesse wana e kozala passe. Okomona comme si nzamba za muto lokuta. Or nguya makila e banda ko réclamer you. N'expliquons nos choses encore. Satan a réclamé kabisu na tribunal nzamba. Nzamba fungana na mis na kenda na mona comment Satan a réclamé rabatu et basala nzambe ya solo o ba yebi notion ya délivrance ba na capacité ba kene pe na tribunal wana ba ko défendre yo. Soko moni o mona makambebele mais makambebele zo se réaliser te. Oza ba promesse belé mais ba promesse inachevée. Oza ba bienfaiteur belé ba bienfaiteur na baso sunga ote yeba ko za nguya ma oza na bituma makina. Deuxième problème, ce qu'on sent ta présence invisible autour de toi. Vandi boy, biolali, on sentit comme si mutumaza pembe na yo. On sentit étouffement. On sentit comme si ombre moko bezo landa yo. On sentit comme si bazo benga yo. On nimi mozo mona mutute. On sentit ba solo border. Border maléfique, hein? On sentit bato za pembe ba yo border. Mais à solo, bato za pembe mais à to ka solo te. Soko o sentir biloko wana yeba ke nguya kindoki et ça nini ezo réclamer. Très bien. Troisième signe, l'ensevelissement des talents et de vertus. Soko moni ko za mayeli, mais mayeli ne rapporte rien. Yeba ko za bituma. Oza mo siki toko, mais ça ko rapporte rien. Yeba ke bituma kindoki na makila. Ils ont réclamé et c'est le délivrance, hein? Très important. Quatrièmement, être attiré par les dettes. Je commence à attirer tout le monde. Vous avez attiré na batamabe. Au coup t'as un batamabe. Au coup t'as un problème. Au coup t'as un pas bundisako toujours. Yo ba bundisako toujours puisque ils sont kendaka. Et là qui s'est payé, ngoya makila yakindoki, ils ont réclamé. Échec constant dans les affaires. Obana o suki na nzela esprit d'inachèvement za makas obani o suki obani o suki obana relation o suki obani na o suki aya yeba ke on a besoin ya mosala nzamba ko sunga yo pour oleka na délivrance. Aller à gauche et à droite sans la moindre espoir. So mo na vie na yo. OK, OK na gauche, OK na droite, OK na gauche, OK na droite. Et là ils simbate ma camaison simbate yeba ke on a besoin ya délivrance. Les problèmes répétés. Ba malade déjà ko se répéter na vie à moto. Ba problème déjà ko se répéter. Zo muna ba se soigner kio mais oyes obeli sous ba soigner obeli. Yo nzoto ne komi temple à maladie pour na nini. Nzoka ndeza ba flèche parce que ba ndoki nyonso ba beta ba flèche ya maladie na kati ya vie ya bato et sengel oluka délivrance. Agitation dans le mariage. Aux un mariage moko ezanga kimia ezanga bum 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 asimaki alobaki kimia ezate ya première bénédiction nzamba pesa bato ezambongo te. Première bénédiction nzamba pesa moto comme on la paix. Yo so matani comme je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous le donne pas comme le monde la donne. Je remoni osa poursuivi ainsi ça. Osa poursuivi dans mascarade. Balanda kona ba nyao balanda kona ba lion, balanda kona ba mpuku, balanda kona ba serpent, balanda kona ba tiba minjo. Frère mo ebisika papa, na mona ndoto na obeta carte. Na nino. Na chat, hein? Chat papa, chat. Nyao. Nyao. Abi na obeta carte ya mongo na nyao. Tangu na le nyao na gagné ye nyao abimisi mongo na sima na ye na feste na ye aye ko pesanga na bi ya au moins so na bandoto mo munaka ba fantôme au moins ka ba vampire au moins ka ba monstre za ka attaché na yo au moins ba présence étrange ya
ndoto wana eza délivrance pour yo nzamba ota iso que non oza bitumba makila et sengeli to sunga yo. Rêvez votre lien de naissance. So munu olotaka mingi lien de naissance ta yo bisiko botama hey yeba kozana bitumba attaché na kati makila, blocage au sein de miracle. À chaque fois que l'ipamone zoya au moins l'ipamone ekei et l'axi papa que ozana bitumba molimo et sengeli oluka mosala nzam oyebi makambo asuka. Voilà, merci beaucoup en tout cas papa faut moi milelo na dimension moko donc comptabilité et merci nous d'abord nous va tambo et pour rien parce que même biso toujours foutu le côté et zoya pour na roler ça bana nzambe en tout cas kolwa bakela aussi o yozami akanisa la posa mitema na onyoso abomba libota na toujours pour na koyeba ko zala malam na bana nzambe de toujours kenebo en tout cas olobi makambo très profond. Malheureusement, tu consommes déjà minutes de sommet. Posez vos questions dans les commentaires et bien autonomie mituna place au comprendre thé mais place beaucoup ici bien ma casse. Exactement aux oloba la tristesse surtout à Moïse et bah qui est ça là boy à sali au contraire et ils ont la bande nzambe belé bazo vivre makamboana c'est-à-dire azo sambela na mosali nzambe mais ba orientation ya linya monté. Là on a ndenge na et na ko ba voir même que raison oyo Moïse a senga nzambe amona nzambe mais la Bible dit Moïse a vu seulement les dos de l'Éternel. Or nzambe ba que Moïse a têti bien tant on a accès les dos c'est la révélation c'est juste au titre de l'Ancien Testament. Moïse a prophétie à Christ au Nouveau Testament au monde en monté donc ça va dans nzambe belé bazo vivre ba réalité il y a ba destin na ba monté ba rêve na ba monté c'est parce que moi tu es ami alors Olandi makambo l'homme de Dieu lobby surtout bateau banga kosambela yoka ba attention c'est très bateau baza tetu ozo l'accès makambo yete yala soke yenda yebi ya yebi wana maman mo na bondela ye na tine ba prière tozo bondela na biso est-ce que c'est ba prière té na sali ba prière wana té Saint-Esprit a orienté ngala ndenge mususu maman on vu que la séquelle a dit maman bandaka a Saint-Esprit orienté té ngala bandi ko sunga yo sanga Saint-Esprit orienté ndenge mususu ozomona tétuité wana et basali nzambe belé baza possédé l'esprit à tétuité nguya makila et réclamera la tétuité. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin et un grand merci pour notre union sur le Bakar Nabiso. N'hésitez pas, le numéro de notre date déjà affiché à Naba écran. Papa Milton Kassanda. On a Ezawana. Yobenga et seulement on a problème au moniteur le Bélozana Katouana et au 6e partie, 7e partie et Goya, tu reviens un peu dessus. Makila ils ont réclamé bateau et belé. Alors tout racheter des temps car les jours sont mauvais. Alors Tanayo et puis Sami Amour ils ont azarté au Koutani na émission au matin ou na télévision nayo na portable nayo. C'est parce que tant il y a délivrance nayo yango. Amen. On a posé question moko ko batubaye bango. Est-ce que celui qui vit en captif, celui qui vit une personne qui vit en captivité a quoi que c'est délivré moko? Très bien. Moto aza obika na captivité pour se délivrer na yaye moko eza passe et ko s'appelle temps ebeli. Les premiers c'est aux temps. Mais si on continue mosala nzambe o asi aleka hein babi le fer aiguise le fer ndi akosunga o mbangu ako raccourcir yo chemin. Merci voilà. Beaucoup. Merci donc cela veut dire la réponse au papa Pessinga rien à le bateau justement que Lazare le bazaki lié mais Christ le roi Zanzambe ayaki asali musala nae ayebisi baye kolinae délier et laisser aller donc on attend ça yo réussite ya vie na yo ezala maboko basali ya nzambe amen nzambe awsala part na ye mais na nzela basali ya nzambe amen des chroniques chapitre 20 verset 20 confiez à l'Éternel vous serez affermis mais à mes serviteurs vous réussirez. Là veut dire il faut se soumettre parce que réussite et ben nzambe ezala maboko basali nzambe to comme na suka Ola Pambola Yom, qui disponibilité à Rolanda Bisso, malin vraiment, et restez toujours scotché branché sur cette chaîne pour notre thème qui toko boé, pour notre message pour la presse à la naye et tout comme même son asuka papa pour la 6e partie. Oh, ceux qui ont battu Zali ou Lomi pour que tout continue. Yako Baksa Ezak Ndeko, tétuté chez Kobomayo. Ezak Bitumba Makila, tétuté. Loka aussi millier. Bibelobi, Dieu. La chaîne qui vous édifie.